Christian Choga vous dit, Bomoko Yamboka, site Oyo Kangiba site tout. Celui qui trouve Bomoko Yamboka et l'enga image, trouve le bonheur. Ben faut y bien. Avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité à Kitoko. Awa, Bomoko Yamboka. Mingi mingi to landaka bomoko amboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Yo, what's up all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters. This is Bomoko ya Mboka. Welcome to this site. Stay tuned because here you will find all the information you need. One love. To pesimine susumbote wana toza toujours na Bomoko ya Mboka comme tu sais nous toujours que tozalaka international partout dans le monde lelo toza na kati ya mabele na biso bana Congo mabele na Kisasa bisika pi touti na katikati na Stockholm wapi siège ya Bomoko ya Mboka ezalaka e Bomoko ya Mboka lelo eza na Kisasa toye lelo awa pona ko visiter centre pédiatrie à Kimbondo ndenge boza komonana kalamite tozo kota na kati poto yeba vraiment ko solola peto yeba ko visiter komona bana na biso ba orphelinat ndenge baza ko passer vie awa ndenge nini baza ko sunga bango na ba ndeko oto kokuta nyonso na kati ba mituna tokoyeba ko landa yango na kati wana kalamite toza ko kota peto la Sabino nini o biso toko vivre na kati. Bonjour, Bangawa Bino Victor Mukeng Nazalia Bongo na Kimbondo. Kimbondo ezali bongo centre d'accueil ya bana oyo ezalia oyo ser na biso miza esungaka na elike na biso. Tozali bongo awa boye vraiment toye ko rendre bango ka visite de courtoisie. Toye bandenge bazali kozala bazali kovanda tout ça. Va kan manita som aktiviteter här som barn gör här. Det finns barn här i Kasa som är väldigt duktiga på att göra någonting. Istället för att de ska bara sitta och inte göra någonting. Som Keke här till exempel. Han kan klippa håret som ni kan se själva. Det är därför Eliken blir så nästa projekt är att starta en daglig verksamhet. För att med daglig verksamhet de här barnen kan tjäna pengar och de kan bli självförsörjare. För den där killen, vad gör man här när man sitter i barnhemmet? Medan om man skulle få ett jobb som frisör, då kan han försörja sig. Det är därför nästa Eliken Abisso-projekt är att starta en daglig verksamhet med frisörutbildning, sömmerskeutbildning. Så att för att de här barnen, de kan faktiskt, vissa av dem, det är inte alla, jag tror det är 40 stycken ungdomar här kan arbeta med sina händer. Så det är möjligheter man kan ge dem genom att starta en daglig verksamhet. Man ska ha några som jobbar, vuxna, några som jobbar. Alltså det går inte att ta volontär på vad som helst. Man ska hitta några som kan jobba med problemet. De här barnen, de kan redan. Så man behöver inte så många som ni kan se själva, den där frisyren han håller på att göra. De kan själva redan. Vi kan bara stötta dem genom att öppna en daglig verksamhet så de kan gå varje morgon, någon som rullar honom till arbetet. Kan du berätta lite om det här rummet och var är vi någonstans här? Den där rummet är Elikas rum.
Elikas vänners rum som vi målade och fixade själva. Som ni kan se, det är fortfarande rent, så jag är glad för det. Och sen har vi våra barn här, några fadderbarn som folk i Sverige brukar betala som espoir här. Här är espoir som Lina har. Han har små så jag kan inte bära honom just nu för att han mår inte så bra. Här är espoir. Den andra är Marco. Ja, här är Marco. Fastnar lite grann här. Alltså, Hur gammal är Marco? jag vet faktiskt inte hur gamla de här barnen är. De är mellan 1 till 5 år. Vissa av dem. Det är barn med funktionshinder allihopa här i detta rummet. Så jag valde ett rum för barn med funktionshinder. Eller det blev ett rum för barn med funktionshinder. De små bebisarna. Elikas vänner. Och Joshua. Som är här också, som ni kan se. Så de har olika funktionshinder. Här är Pew. Och den där pojken är faktiskt inte Jules, men nu sover han i det rummet också. Nej, hon är faktiskt död. Katarina finns inte längre. Det var en liten tjej. Hon är inte här. Så här är Elikas rum. Som ni kan märka fortfarande IKEA-grejer och sådär. Som vi fixade. Det är rätt många rum här som behöver fixat faktiskt. Jag tänkte fråga en sak. Deras föräldrar, biologiska föräldrar, kommer de hälsa på ibland och eller de... Nej. Ingenting? Nej. Alltså dessa barnen föräldrar lämnade dem på sjukhus eller vissa slängde man dem. Så det är barnen som man har hittat. Eller vissa föräldrar när de födde barn såg de att de var funktionshindrade så de lämnade dem. Här är Merdi också som de hittade. Som har tyvärr aids. Den där lilla punkten. Men Var hittade de? I skogen. De hade slängt honom och sådär. Så. Men de hjälper honom så mycket de kan. Han har aids. Som ni vet att av 700 barn som finns i Kimbondo finns 250 som har HIV. Av de små barnen. Så det med det. Da bana mike ba orphelin na bana tike ba baza. On ba difficulté to kuta ndo sana manque ba médicaments. De blocs belé car manquement blocs belé to zana na matériel comme financier aussi. Bon toujours dans lancer message na cadre soutien to zana bana baza ba orphelin mon so baza ba tike to zana problème baza bana so baza na ba kini to pena posa ba par bana so baza ba kini baza na baza ba handicap baza na posa ko zana manse na kinésithérapie to zana posa ba me ba kisi pour so ba belaka to zana bana ba tuberculose malade belé so ba bwaka bango ba tike vu que parents moni mona comme na maladie azua sondoli abwaki mais ba ngina bazue to tia to zana posa soutien ka makambo ebele ya ba kisi. Il y a jouer pe ya bana, habillement aussi, même à manger. Moi je suis neurologue, je travaille aux urgences de l'hôpital de la polyclinique de l'hôpital universitaire de Rome en Italie. Et je viens avec 2 collègues, une autre collègue neurologue qui s'occupe d'épilepsie et la troisième c'est une technicienne d'électroencéphalogramme. Donc on vient ici pour faire une formation théorique et pratique sur l'épilepsie et l'enregistrement de l'électroencéphalogramme pour les enfants épileptiques. Avec le centre d'ici, c'est qu'on fait partie d'une association et on vient comme volontaire ici. C'est déjà la 2e fois, c'est la 2e étape de notre projet épilepsie. Objectivement ici, personnel, non, les difficultés qu'on rencontre ici. Alors je dois dire qu'on est toujours très bien accueillis et qu'au contraire, on est agréablement surprise à chaque fois par la bonne volonté, la participation des infirmiers et des médecins qui
qui suivent les enfants ici. Et on a déjà fait une première formation au mois d'octobre. Maintenant, on est revenu. Entre-temps, ils ont appris. On leur avait laissé des documents. On a vu qu'ils ont étudié, qu'ils se rappelaient bien de tout ce qu'on leur avait dit. Ils sont très intéressés. Ils sont toujours très disponibles. Donc ça, c'est une excellente surprise. Les difficultés, c'est plus des difficultés un peu peut-être de communication ou pour comprendre l'histoire des enfants. Ça, c'est pas simple, hein, de savoir ce qui leur est arrivé et pourquoi ils ont de l'épilepsie, les traitements qu'ils prennent. Il y a un peu de confusion sur ça. Merci beaucoup, mon mari. Et là, on est vraiment donc vraiment aider bino na musala ne bozo sala. Bon, et là comme ya musala ko sunga biso, ezanga raté tozana posa ka toujours soutien na bango ezala et pas na biso awa. Tozana posa toujours soutien na bango ba ko sunga biso, to benga bango toujours ba ko sunga biso. Pour possibilité o ezali awa. Et ko nori bano ko sunga bango par rapport ba ko moins limité. Mais aide na bango tango que ya o ya ti le sunga biso et ko biso moi tamula pe avenir bano pe sala bien baza bana batangaka bakenda classe wana foko futa donc ya kosunga ezaka belé ya kosunga ezebele même kolia na bango wana ekutaka cher donc tozala posa ba partenaire ba ya kosunga ekezala bien makasi. Mais mono de la fin ni nokoza nango pour la bande ko nyoso bazolando baza na diaspora. Bon elonga na osenga ka bande ko diaspora bazama musika biso tozawa. Moi coup d'œil na bango ça l'appelle quelque part que kota la ke sika moko boye bato mo baza ba abandonner bazo souffrir bazo zanga pe ya moi mingi bango de soutien na bango et kozala bi ko aider biso makasi en tout cas tous ala bien na bano avenir bano pe et ça bien un jour ta mususu bako kozala mutu un jour le loté lobité akozala mutu le loto katomba mi et sunga bango pe ba zanga te ko sunga ba oyo mususu bako ça na kozana sina bango toza na cadre ya protection des enfants. Car ils sont l'avenir de demain. Donc, banonyos tozomona awa bayaka baza mike bazokola donc avenir abana ezande awa. Donc te ba vraiment qu'on négliger te ba ko joie soin ya bana na biso à chaque moment et à chaque heure. En tout cas, eza kitoko pe makasi mingi toko yamba ndeko na biso ya mususu ya mibale mama pesa sombo kombo na yo. Kombo na mama Wivine. Mama Wivine, uti wapi? Na ki musala na utaki na cité na ye musala musala ni pa ozo sala. Bon ngaza ki mama waza oboko la fondatrice ya pédiatrie est-ce qu'on azawa na bana banda akufaki nazo ki pesko bana soin na bango bilamba bango na bango nyos oko exception bambula bondia o sala déjà 11 ans na kokisaki 11 ans na 6e mois le 7. Le 7. Est-ce que oko ça soit difficulté nini obozo kutana na kata na nzela musala o? Toza na difficulté makasi penza na côté musala. Machine osukwa bilamba eza mukie ba savon eza penza kokokate. Toza na difficulté makasi na makambo ebele penza. Sikoyo okoyi kosenga nini na bandeko o baza libanda ya mboka ba diaspora po ba eba ko aider musala oyo sala po na bana onyo to baza a toujours senga bandeko o baza na ba pays étranger ba aider po bana o baza bana na biso ba congolais so tali ata mona moko mundele azawa te mizana bandeko ebele ba saka na mbongo na mikili ya poto bano bazo souffrir ba aider poto po ba bima batu lobi ba aider à travers mama Elikia po azo sala pe po na bano makasi ndinga zawana basunga yepo yepe asunga bano baza awa. Siko eloni okolo ba nanzela mamelikia. Nazolo ba pona mamelikia en tout cas nzambe apambola epenza. Na likanisi oyo azwa pona koya kosunga bana o baza awa. Mingi baza awa ba parents bazali mais batika ba onkaboyi. Mais à travers ye bana wana bazozwa moi eloko kolia moi savon moi biloko mikie nzambe apambola epenza apese makasi po akoba lisusu. En tout cas merci tozi ba doléance na yo. En tout cas ikozanga te vraiment kokoma na bandeko nyoso bakolanda yo. Toza toujours na cadre ya site na biso bomokoyamboka.com o toloba toujours que no eza international. Donc lelo tozalaki na Kisasa ndenge toza bo toza na kata Kisasa toza na orphelinat Kimbondo. Donc toyaki tokuta na tomoni bana to sololi na bana en tout cas donc eza vraiment esengo makasi et yo muto mesala ko bebisa wa mbongo yo muto mesala ko sakana ko tia vraiment donc koloba n'importe quoi osomba ça porte à $20,000 toyebi yo osomba ka blouson
ya 50 000 dollars olegaka mpe olobaka na yo mais tala mosala yango ezali ya bamama na biso bazosouffrir mbongo eza te toyoki ndenge bazolela mwa ndambo oyo yo moto ya mawa oza na yango en tout cas kozanga te kocontacte biso na bomoko ya mboka kozanga te kocontacte na site na biso ya Mama Elikia donc aza wana vraiment aza bien pour na musala o ndenge eza okende et ensuite nazobeta vraiment c'était mais ba parlementaire pe boyaliti ya ba parlementaire bozo ba combien tala musala yango ya musala yango tala bana na nyosto tikuna na ndenge bali na kato moni bango boya ka pe ermo bo sunga na parlement na pe na landaka na yo kata jamais bolobela makambo bo ferlina mais bozo ka balar boyi ba mongo bozo akati bosi bo sunga donc c'est pour na koloba to kolobela yango mais bomi yebi mais tala musala yango bano baza bana ya lobby ne mad in Congo ba botami na Congo baza ba congolais ba ndeko na biso baza bana na biso donc ceux qui nanzela kosunga to kosunga nde bana oyo po lobby ba tombola bendele ya ekolo en tout cas mama lilo bana sukezani le balanga suka na sepeli pona oyo Mama Elikia azosala pona bana na biso ba congolais na sepeli makasi nzambe a fortifier apese makasi po akende liboso en tout cas biso pe to pesio matondo mingi en tout cas nzambe apambola yo apese toujours makasi na musala oza ko sala kolemba yango te nzambe emoko ebi oni na ko bakselo likolo nango biso tozaka batu o toza koloba ya nzambe nde emoko siko akoyeba ko sunga yo en tout cas merci na bande ko nyosto bazali kolanda biso tozalaki na bomoko ya mboka tozana kisasa bo bandeko toza susuna mingi koloba te bino moko bomoni masolo ndenge oti kosalama donc bomoni bana bomoni ba témoin bomoni ba médecin bomoni ba infirmière boyoki ba témoignage ya bana bango moko ba pesi pona ko aider ndenge bazo ba aide vraiment toza susuna mingi koloba te motema na okaka esimbama na ba émission na biso bozolanda biso na o nyoso boti ko boyoka pour continuer toujours ko aider ser na biso miza na Elikia na biso vraiment bolemba biso te toyokani bongo mbalasima na pesi bongo mbote mingi na yemoko digital Momo PDG na ba journaliste na biso nyonso to ya bomoko ya mboka partout dans le monde na yomoko za kotala ngai contacter biso toujours na bomoko ya mboka na pesi bongo mbote mingi na yemoko Bruno yemoko asimbi machine vraiment za makasi vraiment toza minga koloba te binomo bomoni toza sur terrain Christian Choga vous dit bomoko ya mboka site oyo kangi ba site tout celui qui trouve bomoko ya mboka elenga image trouve les bonheurs ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo actualité ya kitoko awa bomoko ya mboka mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre Yamboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit vous la brancher, Bomoko Yamboka, émission à carré, boss Momo na souhaite, donc ma solo à carré.